congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mama Sikadi. C'était dans la Kalame, ma Kasande Asika. congodialogue.com. Il va le faire Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous les fidèles internautes des www.congodialogue.com. Bisikawapi Oyo Marambu et Vandi Nabi na minutes au télévision et Komi Elengi. Ça dit Bana Poto, Bana Congo Brazzaville, Bana Angola, partout dans le monde entier. Pourquoi pas na Bana Kinshasa parce que Marambu les Garande on a gâté à Kinshasa. Voilà, nous sommes en direct au stade Tata Raphaël et Paï Owa Pitoye. Vraiment qu'on se là ensemble. Naïe Moko le padre, Balobi le padre, président Ferrego la char de poule. Après Goyoka Biyoka il est déjà là en direct des stades de Tata Raphaël. L'ambiance est totale. Batoubaza vraiment ébélé à Rosaranate. Là, avant de commencer cette émission, je profite à l'occasion de dire merci à ma maman chérie, maman Francine Ngembe, maman Mokondi, 100% cano phrases correctes. Et pourquoi pas de dire merci à Pierre Ngombo El Picasso, $900 c'est quoi? Donc ça dit Bozomona en direct des stades Tata Raphaël. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de choses à commenter. 4x4 Joe Ballard de London, Vini Mbouya là en direct. Tout ça déjà na Tracy Eleza, na Gianni Pacha, parce qu'avec Bangonde to Panzanias, après Biloba Loba qui est président, Azalegi Arokangama, le concert est à Temende Tembe. Ça dit sans plus tarder, la paix sera déjà Tracy Bambo Tebele Tracy. Bon dia. Bonne nuit, Masalanga Vinifax. On a bien un Vinifax. Le Vinifax est au Salakou circuit. La moni ba Jojo Moussa, la moni CG Blaise Polo, CG Nabiso, Blaise Polo. Masalutumba, la bien un Masalutumba. A Outiba Lutumba Lelo. Et puis merci na papa chéri Jibin Piana, merci na Venabiso Félix Wazekwa, merci na Adolphe Dominguez, en tout cas pour notre soutien. Tout ces pays, tout va bien. Ma rumeur on est circulé qui ezaki ba fausse information fait ko la qui interpellé na casier judiciaire tokendaki à se présenter ba kanga qui était. Merci. Naza poste te to démarrer parce que nabi yo so to bito démarrer to ke malembe en détail pour que tu l'as payé yo. Donc ne pena malembe pour que bande ko bota la biso ba comprendre penzana ndeli marambango et kendela qui pourquoi Ferregola azaki interpellé naza sûr que to sola rangona yo et comment est-ce que le loba Bande on a biso animateur culturel qui publié déjà dans niveau internet que Ferregola il était interpellé Ferregola Kangama qui Ferregola mais les autres en direct il y a stade Tata Raphaël et pas Ferregola ça c'est plus ça Tracy mais quand il y a bisabso mon pépéango est-ce que Ferregola azala qui bloqué Ferregola à Kangama qui ou comment expliquer nos bande ko bata la biso si ko ba comprendre déjà Ferregola a été interpellé pour la émission moi Salagina Karine Mokondi émission moi Salagina Karine Mokondi ba propos tenaki ezaki pour na Kokodi Nzombo artiste moi comprendre qui tia kanisa kango ezaki yae malheureusement ici à Salem Moussala na atali ke ezaki Kokodi Nzombo Masali Moussala va faire gola ene libre bakanga qui est pété ba interpeller biso to connaît premier jour et puis deuxième jour peut to kendaki malheureusement yo sala Moussala no bien Mike Lokamba publié na Facebook na ba journaliste ba chronique ti ebele ba publier que faire gola kangamaki ba pesi fausse information or ezaki yangote to sambaki bien et puis Jisa Salem Moussa faire libre. Est-ce que Kokodi Nzombo ezalaki le messier concernant ou comment? Les amouta porté plainte ngana bi Kokodi Nzombo na bisa que na ebi. Aza bien. Obi Kokodi Nzombo na ebi. Surtout même Gianni Pacha ebi la mineur. Gianni ebi na Kokodi Nzombo na ebi ouais. Na ebi ouais. Même la mineur a ebi. Alors ça pour bouler wanate et puis to évoluer bien. Qu'est-ce que j'avais dit yango ça la marambola. Merci. Ba Michel Obaye mbapo ton concert. C'est ça c'est ça. Yo to sola, na to sola parce que expliquer ba bande ko namso bota la biso di banda. Base de vraie information. Mais na sola ouais, na sola na Gianni Pacha, ouais na sola na Gianni. Na sola na Gianni bala mineur baza to betama solo pour que ça bien Gianni. Boni. Ouais kitoko. Ouais Gianni to mesana de to sola rara, de to en direct il y a stade Tata Raphaël et pas au
puis tu es ici au savourer Blinyango après Côte d'Ivoire après Kolobaloba qui est président Azala qui est interpellé tant où yoga qui ba maramwana ou au mona qui ba publication na ba Facebook et tant que musicien président Ferrego la charge d'épaule ça là yon en est on ambo bato belé bando chatembe bato belé ba kangi les padres bato belé bando ndimate donc yango déjà preuve yango déjà toi on a concert les padres Azali donc toi enterré mambona to beta masola qu'est-ce que j'avais dit oh ça ba distraction do yo kande disque na biso ouais bato wana beso ba yo ka bachani pasha ba yo kande ni ba kendeli na ba monotonie ba yo kande ni to embi na ba venir quoi donc trop parler manga passe donc nga ba vocal nga na na monotonie mingi ya promotion ba vocal nga na ba nzembo les padres embi to décalé gars toi na ndule ouais ngabi toi na ndule to décalé gars maman la bilenga ouais na monotonie na embi be nga otuna nga ebani ne komelinga eloko liboso oyeba o Jésus matsere ya bolingo yango basalela kaka mbongo po yango ye bomaka bato motolemaka bolingo te Gilles Savananga soki koko azolula ya ye mpaka pourquoi nga nazanga kolula molongane amore yembisinga nzembo babebe yanike kayenga do mama na do yeah mama na do kisala kindeki yango mote kaboli famille banoko balula bayaya balula bavoise balula ngamoko mokolobo tendresse tangande mera lingaka bamata bakita ngamoko mokolobo tendresse tanga monde mera salali tendresse nanga monde mera lingaka bamata bakita ngamoko mokolobo Tani, je monte que c'est un peu fou moi bêtise na 4 mois genre net bêtise c'est ça wapi bêtise c'est ça te bon rezanine au monde siko que bon rezanine en tout cas félicitations quand même et là on nous ça n'a pas fan nous surtout botolo aussi ba yo ka ba disque ba ma meilleure chemise banze moise belé lo wa belanga ya we sala la motema nanga ba pochero na longo la souci na pocha liboso na chona roya sima pa motema sabolingo bogler tina tena nzoto soki pena zo bombango eza pona ko yambela banze moise belé ba yo kango to za districté to za districté les padres Azali déjà to beta concert le monique moni ba vinanga ba wana ba patie kofo ba sa wana ba fortune masamba na bwa maman ba tout pas de problème Divine da Cruz maman sociale yo yebi ne chapindi na bosate moment de la prince Berado prince Zamuna ba solide mo ba dada Bless Fashion vina ngai Trésor Pembele basé belé donc Jani télévision ta dans la concert quand la tout annulé banda ouais bon numéro on a plus 243 81 39 18 551 je répète plus 243 81 39 18 551 vina ngai États-Unis azala si mutumo mena ebiso te po boire vina ngai junior mundabi azawana ozangi si mutumo mena ebiso te po boire grâce beauté c'est bon Jenny c'est bon grâce beauté Jenny Lema akoro mamboka grâce beauté to parola ngoko c'est bon Jenny c'est bon la mineur yo kala o kana suté to pusana boto sorana mamango to sorana maman o yo kana te la mineur ozo yo kana te la mineur ozo kana te la mineur sana mo lo moro na ba negoti bota la biso ba comprendre que ozo yo kana si comment non ngate Igore Lubasa bazwa déjà ba petit batika Jésus ba petit batika na maboko na bango ni makata nzete ya mokomboro c'est à partir de 3h junior et Mukasu c'est à partir de 3h junior Mukasu na liambongo noté bateka nini la minère asana ye donc mingi bafano balinga ko soutenir musique nana muto ko raté numéro on a plus de 143 89 54 92 862 bato tout balinga libanga pas faire rigola bato basola bien donc mboteka surtout na bana poto bana Luanda bana Brazzaville surtout na soutien donc bana ki nyoso tout parti tout donc on a muto boire à part Kandish Kasambi hein petite sœur propre maman Africa solara bien et puis na bossani merci la mineur merci Igor aux en direct de www.congodialogue.com et pas oapi batalo psychopathe de le monde entier et c'est on a eu d'abord pour la mokola les anini parce que boutsko le kanaba moment moko o mboka mobebouja qui est président Ferrego la zala qui bloqué et les autres hommes on a
Tembende Tembe président Ferregola na bino ba poule na ye bozo sepelisa biso na mukwalelo esengono ezana nini. Ouais, c'est un zala l'okeno to utaga Bidja conseiller Simbaki et puis c'est un zala que les padres a toujours combattu mais jamais abattu, on a toujours vainqueur et puis c'est un zala le final le Bralimat quand la leader car Moko Ferregola après avoir obéi à la leader atikala Moko le va confirmer que parrain le il y a Tembe au Bralima ou quand ça tournoi c'est Ferregola donc c'est un zala toujours on va aimer ce qui papa social donc c'est vous appelez de Robert Lelo, vous savez que ça la marqué. Igor Nalinga, Bino, Boye Maraboulou Baratroté, Boye Marande. Est-ce que Batona Baroyo qui fait rigoler la panne à combattre? Bisotolo Barapoto et Beroye Mbate. Pour les yo salara n'aura pas machin zate. So a besoin de chalet sur Melikwanga. Dans le chapé Mounoko, faut pas mon appel Moussalati. Mais déjà tu tiens Mounoko. Balobara Mingi Moussalane les Gamalobane. Déjà tu tiens Mounoko, Igor. Moussale zate Karamaloba Pamba. Déjà tu tiens Mounoko, tu y as connu Moussala. Nzambe na jijete la tout le loco la moana kelasi. Kobotalangi mais pourquoi beba ya kasena kolela? Sengwele les sakaso qui montaient mes coups par récite. Nanya la question bala entre nous deux potos comme à distance. Hello kwa kitoko tango lenga ya kaponi ni tango yango esilaka. Talala tikalina posa agula. Wana za taer. Nzembo batu tuna ya luba. Yo muto bandi début nzembo wana taer. On est derrière yo muto bandi yango. Nana la question bala entre nous deux potos comme à distance. Hello kwa kitoko tango lenga ya kaponi ni tango yango esilaka. Talala tikalina posa mokonziri tenzele. Ajakata bisa bisute ponangonga. Ao melikula seke mama bokilo apesi okiti. Tama kokoma piaka kochelo basoka na kiti. Synonyme kobwakisa. Merci. Elonio koyebisa na ba finance baota la biso pour que to sur la pénalité. Oui, mais ça va tout baota la biso ba continuer ko savourer disque na bango qu'est-ce que j'avais dit. Igor Luba ça invite des biens taer, a invite fin ya international, a invite peine apprivoiser nzembo ya chief la biso Nicolas. Pour la mobile contact plus 243 89 17 15 989 plus 243 89 17 15 989 donc puis à Mbotene Chaplin plein de grâce Vital Castete Moté Maerles Kamanda la Mbotene Chaplin plein de grâce Arnaud de Matiki. Merci Gor. Bonsoir. Bonsoir. Arrivé nous à Sikoyo, on a habité avant de démarrer dans nos locaux Topé Masso Nabiso. Est-ce que au cours c'est ça va faire sur votre Nabiso a quelque chose mais qu'on comprendre que ça Ritinzel. Ya na koma kudila yo agogo kitoko na yo banza ko salela mwana kopi Angezi na komi ko banga loketo na yo yaya na kitoko na yo eza ko salanga ba chuki loketo acheta nyekese eko binela mama salelo na ndenga tembe finale ya lelo bino mo mona da podium lelo za ko inda lelo za ko beba bo sentir ba kwa ba niance ba makambo kitoko na ndenga bien na ndenga goût et ça leur on ndeni tant on sentir lelo que oza mwana mwasi moko oza ko sala fierté lelo et ya musique na katamboka na biso to pe animation na katamboka na biso. Ouais, ça l'a bien. Les padres salari tinzele azalaka yemo na Congo na ndenga mboka ça l'a bien musala na ngai lelo pesa makambu lelo chef d'orchestre merci non les padres na nyonso sala pona ritinzele po e pesa mela mutu nyonso te donc kitoko na ndenga bien to beti bango to gagner bango oh nga Sophie Olongite to beti bango ala kembela yebi bela ngai bon anniversaire na mokonzi na biso Blaise Polo mokonzi na biso mokonzi pesa ta vient mitonzo za mbote CG Taba bonsoir et ça bonsoir en tout cas merci beaucoup na bajo so bazo c'est bon la remercie beaucoup ben de rona comme militonzo ça na Londres en tout cas na ko lo badia ko lo babena trop elanga de merci CG ouais en tout cas Rit ba fan ba otalo sikoyo babi que en direct il y a concert à Stade Tata Raphaël elo ronini oyo bombeli bango comme surprise to eloko oyo zo préparer déjà kitoko oyo ko sepel ça kala mingi te to siki
kobebisa mokili baza calme eloko sponsor batutu bana besoin bacontacter Ritinzele leo toa déjà jeudi samedi tobandi studio po falaki tobandango nde lobi mercredi mais bamaka moko boya ya Sophie Olongi te akwei kao tobetie kao Sophie Olongi te oh Sophie Olongi te Sophie Olongi te ensuite babengani cha ensuite chou Esopakayo osa bilanda landa yoko yebate Merci ton numéro de téléphone, ouais numéro na téléphone ba tutu ba contacter nga na le sponsor oteka ya Willy Moucheni liboso 89 76 86 984 ya Willy Moucheni 89 76 86 984 Jojo Moussa Gloria Kusi Bobali grâce à mona na nenga makamu na nenga bureau mobile to sana bango ale kembela fie na ngana Allemand à Paris, Rodrigue Mokili, Ishagalambi, Yvette Lissiki, Marco Ngomona Londres, Nanengache, Pekingira le 5 décembre, Tozane Nabakin Awa, Claude Lukebakweno, Bako Bisou, Sophie Olongite. Merci Ritz, merci. Elle c'était Ritz Zelle, Balobi, l'animatrice Azo Bougé Pemboka Nabiso. Donc voilà, on est vraiment en direct des stades de Tata Raphaël, l'ambiance est totale. Et là, j'ai profité de l'occasion de dire merci infiniment à Batuna, surtout Balingara Vinimbuya, Mister Tokos, Petit mais Coston Nets, car on a filmé. Ça dit différence, c'est Zara ya Maïna Mafuta. Ça dit tout ça, Moussala, Lolenge et Sengeli. Et là, je peux pas, je peux même pas causer la ingrat pour la reluka qu'on remercie Batuna, surtout soutenir Vinimbuya vraiment. Là, je remercie d'abord à la première position ma maman chérie que j'aime bien, maman Francine Ngembe, maman Mokonzi, 100% cano phrase correcte. Et pourquoi pas te dire merci infiniment à Pierron Ngombo El Picasso, $900 c'est quoi? Et pourquoi pas te dire encore merci à 4x4 Jobalar. 4x4 Jobalar, c'est lui le partenaire privé de cette émission Tofongola Solo. Et là je vois encore Elodie Lipassa Elongi Abafet. Elodie Lipassa Elongi Abafet. Et là je dis encore merci infiniment à l'international Beninadia Mamouche à son papouche. Et pourquoi pas te dire merci à Jafar Nzengo Nakatia Anvers. Banatouya Anvers, donc Banatouya Bella. Et puis on va Belgique, Nakata Anvers, donc Jafar Nzengo, en tout cas Bambo Tebele Bisuka Pesio. Et pourquoi pas de dire merci à Adios Boulatoulou, les Bogards de Madrid. Adios Boulatoulou, les Bogards de Madrid. Yvonne Balambala, solo là-bas, solo là yo. Solo là-bas, solo là yo. Donc rien à dire, rien à ajouter. Tozanenga Toza, Vinimbuya, les guégués de tous les chroniqueurs. Donc voilà, Nasuka Nansouk, c'est notre Tsingembo de Paris. En tout cas, Bambo Tebele, Nabige Bana Poto, Bana Congo, Brazzaville, Bana Angola, Bozalaki vraiment épelé. Il y a Rosé l'émission de Fongolama Solo. Ils ont présenté par Vinimbuya, les guégués de tous les chroniqueurs. Ça dit, Tomiye Babanani Tozali. Ça dit, Batutu Bomona, Nabité Batutu Bomona, Talara Degré Batubasa. Bakroni Fouati, Banani Bomona. Mais Bisso Tozaba et Tosali, 3 ans là-bas, il est tant que animateur culturel. Ça dit, Tozaba journaliste était, Tozaba Banani était, mais Tozaba animateur culturel. Donc, on est en train de faire l'animation. Ndenge Sengeli. En tout cas, merci. Et Loroni ne bandara pesi la raté parce que film a sous des bandagi pesi la qui. Là, je dis encore merci infiniment à notre caméraman Sadi Mustafa. Bambo Tebele. CongoDialogue.com www Congo Masolo Congo Solo là.com Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mama Sikadi c'était dans la Kalame makasa nde ya sika CongoDialogue.com Il va le faire Francine Ngembe